Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon bio. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Yenge, na membre tu ya réflexion, na batutu bataka réflexion, na biso famille réflexion, bambote na bino. Moko ya bino ye fumusaku na ina mutuna. Mutuna na ina mezana ngo simple. Very simple. Nazana mutuna moko muito simples mesmo, muito simples da mutuna moko ya pete. Ba mambo ya réflexion hein. Nani yakoki koyebisa ngai pondu to nzeta pondu to manioc euta wapi? Nani yakoki koyebisa ngai pondu otoliaka manioc banzete nango nyoso tu wana euta wapi? Euta na mboka ba mindele to euta na Afrique. Merci. Ciao.